mboka sengele zala malamu yaya bato mingi wana Kongo kolia na pasi yaya kelasi ya bana kutu na pasi yaya kokunde bembe kutu na pasi yaya yango bomoko ya mboka eye po etalisa bino makambo nyonso ezokoleka na mboka bomoko ya mboka tozala bomoko ya mboka peuple azonyokwama tozala nde bomoko peuple azosouffrir tozala nde bomoko ozala posa ya kolia soso bapesi yo nde matembela bafonctionnaire basapato ekomi lokola monoko ya ngando tika tozala bomoko na mboka bomoko tala tuyeba yango ntango yo oza konyokola peuple uyebaka ke peuple wana ozonyokama oza konyokola ye nde nzambe atinda aza kosufrir lobilobi bukukimi na wapi ha bomoko ya mboka bato bozali na libanda ya mboka boyeba bobunda mpo na mboka mboka ezala bomoko ya mboka ebandeli esimani malamu na mabota na bino balandi ya King Magio bisika bozali kaka ndenge tolobaka ke nzambe asali biso ngolu lisusu ya kopesa biso bomo ya feke toko kopesa bino basango botika ete kimia na erumela awa na Kinshasa na Brazzaville pen na Libanda botika to fungola edition na biso moko na lelo esengeli ba ke eta passerelle ezali na bumbu eza malamu mingi te intéressant ki Fabrice Mawete Périté Kano a commenté. Likambo etali ba passerelle na commune ya Bumbu ti lelo bazali ko souffrir na yango pe population bazali ko mituna soki lisungi na bango ekouta wapi neti awa tozali na quartier Mongala route principale na bango yango na Avenue Landu kasi eta ya passerelle na bango ezali mabe makasi population bango moko bundi badapte yango ne bozomona ba bambu boye mwa basak pe batie zelo pona koluka moya kolekana kasi ya pasi ezali ke soki kaka mbule beti biloko nyonso batia awa ekokende na mai na susi wana bakomunikaki boye bon pont basala yango malamu te eza malamu te pont ebeba bato bakoma koleka na difficulté yango wana baya kobongisela biso pont oyo bayasala tu baya kobongisela biso pont oyo epui bakirele biso kalamu tozosouffrir surtout likambo ya kalamu tozosouffrir mpo na kalamu tokosenga kaka na bakonzi ya municipalité ya commune ya Bumbu pe baresortisa mosusu ya coin oyo baza na mwa eloko batia nanu misu kote oyo po population ezwa ata passerelle ya malonga po ya boye eya normal te pesa passage na commune ya Selemba ou na quartier Kalunga esengeli bo baki érosion eza ko menacer makasi population baza na posa ya lisungi elemo ezali signé Jires Lutau pe Héritier Kano a commenté. Quartier Kalunga na commune ya Selembao bazali ko vivre na calvaire moko makasi po esali sikoyo bambula ebele ke situation na bango echangeaka kaka te depuis érosion ekoma kotungisa bango kote oyo botala bino moko ndenge kelke ndako kaka etikaki na likolo po bandako mosusu esi ekenda population bazali koyeba te esika nini lisungi na bango ekobimela po nzela ezalaka lisusu te et pourtant bazalaka na nzela na bango ya malamu kasi lelo situation ezali oyo bozali komona na micro ya King Mag balobaki boye naloba nini biso tolelaka baya kobongisa biso nzela oyo basiluka bavoye moyen to babongisa libulu oyo ekufa tozonga ndenge ezalaka plat kami ezoleka tota kuna ti na mai biloko nyonso na koloba susi kaka babongisa libulu so babongisi libulu mona balpango mosusu ekoresiste mais soki ekontinue kaka boye oyo bavoisin toza bapemeni awa un jour bakokende lisusu en tout cas likambo ya quartier Kalunga oyo toyebi te soki toloba lisusu nini bino moko botala ndenge nini population bazali kosouffrir
Et pourtant, bambula yango ebandi kozonga, tozali komituna vraiment soki quartier oyo bakovivre ndenge nini. Passage. Ndenge kaka lobaki ayaki na ba visa ya bamboka nyonso nani wana le président de tous les présidents Simon Ikamba kaka ndenge boyebi que na moi oyo les 5 clôtures ezali kosalama na promotion atiaki bino noki bo elisaka sino te boko raté. Commentaire Jimmy Makola. Simon Ikamba, le tout puissant, SRI, le Big King. Yoka sango ya suka, yoka sango ya lengi yango na ONG SRI, mboka ya ba innovation, mboka ya ba démarche, pe assistance visa. Na kolela ya bana mboka, na makambo etali prix promotionnel, ona ba démarche, esengeli koyeba ke président Simon Ikamba, papa visa na ONG SRI, na souci bazalaka nango po na population congolaise, babuki masolo, bazongisi démarche pe assistance. Ya mboka Canada, États-Unis d'Amérique, pe ba pays Schengen nyonso, otuna ngana combien? Na $1000 ya pamba, basalelio ba démarche nyonso wana, assistance avec impact na idéologie. Kolanda bango te bana mike, bazali konyoko la population congolaise. $6,000 toboyi, 4,000, 5,000, 3,000, 10,000 toboyi na ONG SRI. Mosungu ya population bavote na bango kaka $1,000, balandeli yango molo na ngonga mukie oza na visa na yo. Kasi koto ya accompagnement kuna ONG SRI champion aratakate botala nesi bana oyo bazwaki ba visa na bango yeyo ONG SRI inde accompagner bango tina aéroport international ya Njili bazwi ba visa na bango bapesi pepo bakei. Je manque les mots. L'émotion, comprenez l'émotion, c'est la joie. Nyonso wana ezali kolakisa force pe capacité ya ONG SRI. Président Simon Ikamba, papa visa, na oyo asali mpo na ngai, apesi nga visa na banda koleka santel oza. Alors lelo nazwi yango, nazokende. Bon, na dire te na omeli vraiment te nde nazwi visa. Déjà vraiment esengo mingi kozwa visa oke komona mboka ya malili. Wow, tokonfrontant obiso nyonso. Papa, maman, tikala bisa yoke na ONG SRI esika makambo esalamaka avec impact na idéologie pe na ordre. Balobi promotion ya $1,000 po na mboka Canada, États-Unis d'Amérique, espace Schengen, démarche wana ya $1,000. Ekosila mokolo ya le 5 septembre esili. Welisa le kaka deja mikolo oyo osalisa démarche na yo ya mboka Canada, États-Unis d'Amérique na ba pays Schengen na $1,000. Osoki komi le 6 basolo esili. Kasi botuni nga na Kinshasa bakozwa ONG SRI ya président Simon Ikamba wapi na avenue Pascal Jaboulay ex-Tombalbay numéro 83 quartier Golf na commune ya Gombe na kati ya RTNCD Didier Ney wana okomi référence en face ya INRB. Bana ya changu président Simon Ikamba bosani binotier na quartier Sanville Masina boulevard Lumumba numéro 25 immeuble Tyrannique na arrêt Apocalypse 22 okokuta ONG SRI. Bana funa avenue Mpozo na sima kaka ya imprimerie de la cité en face ya la police Ozamo Simba. Bana Mwamba limete Kisensu Matete Ngaba okoma na 12e rue résidentielle okomona page ya munene ezali kolakisa yoke awa nde bureau ya ONG SRI. Pona SRI nyaka la facilité. Esangisa commune ya Lemba
amba nangaba eza salité makasi intéressé qui gérer tout le temps ou peut du makola commenter. Et comment lokola mode de vie moko awa na rivière Kabola commune ya Lemba na commune ya Ngaba si raveni kianza kaka ndenge bozali komona awa ezalaka nini salité etonda makasi na mai oyo ezali population oyo bazali de deux côtés oyo Lemba soki bazwi basalite na bango nyonso ba mapangu ya ndenge na ndenge bayaka kosukisa ngo na kalamu oyo baoyo ya Ngaba pe même moment bayaka kaka kokitisa nyonso awa na ba faux septique mususu ezalaka coup direct koto oyo nyonso kitadi na mai oyo ndenge bozali komona boboko kanisa mai eza na sete mai ezali wana mais tellement que couche ya salité leki makasi nde ekoma kosala boye en tout cas ezali ko déranger soki mvula ebeti ndenge déjà komi kosannoncer en tout cas awa ekomaka problème sérieux mai misusu edebordaka ezongaka na bakati ya mapangu yango population ye moko mobebisi abeli kaka na bakonzi batala nano situation ya rivière oyo entre les deux communes babukumese basala mo eloko bakosangisa mbongo bango mibale bazwaka bambongo na ba marché pirate mbongo na basaka na wana banani babugemes bazozwa bambongo ba marché bakoki kosala même 1 heure du temps ya pamba bazwi batracteur bakire awa esili place oyo lokola boye ndenge tailleur azotonga awa ful babiloko ya boye yo moko ozali ozoka solo na mo ndenge ezali akobela tifoide bya kobela te kobende bamaladi ebele mais tout ça parce que l'état est incapable de faire la situation kasi boyebake eloko oyo esalaka ke bangungi bazanga te na commune ya Ngaba na Lemba en tout cas ezalaka mpona basalite oyo population bozala na éducation moko ya malamu soki bokangisi basalite na bino bolukaka bato batambusaka bapusu babwaka yango esika ezali destiné olia ya koya kobwaka ngo na mai oyo ekangami awa evandi moya kolekisa mai normal eza te bo eza normal te bakonza les deux communes bosala mpe mwa eloko passage ya bino yango eyebo tika tobisa bino que ouverture officielle ya studio BM salamaki mokona lobi kuna na quartier Amba na commune ya Kisenso bino ba oyo sobolinga ko s'enregistrer musique na yo son ya kitoko beta to kuna na commune ya Kisenso na quartier Amba ba osalo musalo ko sepela Juma Kola a commenté élément oyo na image ya Jerez Luta eloko bana kina bana ya mwamba bozalaki kozela pe bandulemana ya Kisenso banga moyo yangoyo studio Ben lobi dimanche 26 août 2018 nde ezalaki ouverture officielle na yango awa na avenue Kivunda numéro 115 na quartier Amba na commune ya Kisenso na présence ya bainvité ya ndenge na ndenge oyo barepondaki présent na manifestation oyo tomonaki honorable Arthur Tekazola Sebondo kakolo ya machine Docteur Chrétien pe bainvité ya ndenge na ndenge bazalaki wana na maloba na ye maître ya cérémonie dauphin asengaki nanu nzambe merci po ye mutu asali ke studio Ben oyo emona le jour na nsima nde ainvitaki honorable Tekazola oyo azali député provincial ya Kisenso akata riba symbolique ya studio Ben esalemaki avec impact na idéologie ndenge bozali komona boye na esengo ya responsable ya studio Ben Ero Mavambu oyo azalaki accompagné na famille na ye mobimba na nsima wana nde ezalaki visite na kati ya studio BM esika matériel ya sika s'il vous plaît ezali na kati en tout cas awa ba piste ezali ebele même baartiste ya minene bakoki koya kokota déjà na studio BM oyo po en tout cas ba respecter vraiment ba norme kasi esukaki kaka awa te soirée moko ezalaki organisé na cadre kaka ya ouverture ya studio BM oyo esika bourgmestre ya commune ya Kisenso
afelicitaki mwana mobali oyo ero mavambu na initiative ya boye na kati ya commune na ye. Miziki ya ndenge na ndenge ebetamaki na kati ya soirée pona kolakisa pe koyokisa deja batu bason oyo studio BM ezali deja kobimisa bason moko impeccable pe agréable na koyoka na litoi. En tout cas, félicitations na ero mavambu oyo azali responsable ya studio BM po bana kisenso fini likambo ya komi déranger studio na bino deja efungwami yango yo. Awa kaka na vene Kivunda numéro 115 na quartier Amba Okoti omoni makambu. Déjà studio na moni capacité na moni ya ba 32 PC. 32 PC c'est déjà bon donc ils sont plutôt au Otambo. Ça déjà le colo. Ça ka pona ba jeune talent. Ça pona commun voilà. Avec studio za studio. Studio ndio moto la ma musique auto studio da. Olambi moto partager. Fanatique c'est que na son na ba idée ya bien, na ma partition ya bien, na ba son ya sika. Donc on a en fait ces félicitations. Accident de circulation moko esalamaki kuna na commune ya Selemba mokolo na samedi na butu précisément na Kitoki Mosi ebomi mutu moko epesi pasi makasi bolanda elema ezali signé Rais Moussa na commentaire King Mag. Susi ya mutu nyonso ezalaka ke soki abimi akoma na ndako na ye na kimia kasi kaka ndenge boyebi ke mutu moko te akanisi ke mabe komela ye boyeba ke mokolo ya samedi na butu accident de circulation moko esalamaki awa na Kitoki Moso na commune ya Selembau précisément na Re Libulu boyeba ke ekozaki moko suite chauffeur aperdaki contrôle ya mutuka na ye oyo bomoni ya marque Yas oyo awutaki direct commune ya Bandal po azokende Ipen kaka ndenge basengaka 1000 francs tangu kaka komi awa na Re Libulu pine nsima ebeti kano chauffeur aperdre contrôle mbangu abeti batono na batu nde client liboso akufaki sur place ba blessé belé bilo moko ta ndenge nini condition oyo mutuka ekomeleli kasi po la population bavivaki événement bango bazaka ko déclarer que mulili eleki makasi na coin oyo esengeli pe mo ba éclairage public ezala mais mingi ba chauffeur bazaka na maîtrise pour so ezaki mutu mususu alingaka signer yango mayele pe agarrer yango quelque part. Bon mutu goyo chauffeur ya utaki Bandal a bombé course ya Ipen. Il doit bomber 1000 francs on a bombé mbala moko akomia. Ipen direct. Tanga komia wa pine esime beti kano. Alors à perdre. Tanga perdre nde car beti batono awa. Mais die grand que batu bakufite. Kaka muta moto tout qui da kufi sur place. Chauffeur akimaki bon. Ndoko monika ka wadi suki wana. La pesca conseil dans l'état a tiré l'éclairage public boy. Où est 24 Moliliko, où est 24 et Angela moi m'inquiéter faut éclairage public ezala, mais stress de vitesse peut pas lâcher. Ah, ya boyeto lo banini. Tango za ko bimana nzela, s'assurer que ozali na maîtrise pour bela bato bangaki bazwa problème. Tala ndeko na biso moko ndenge ni ya kei, esali mabe makasi, ba chauffeur esengeli bozaka mayele pour na ko empêcher makambo esalamaka. Et kitoko tin passage. Ozana posa kozwa ba machine lokola i7 i5 ya qualité kitoko beta to kuna komina kitambo na King Sam top na monga fula okozwa yango na moins cher pe okosepela makasi bolanda commentaire King Mag. Bandeko ya Congo ya Kinshasa en particulier bino baoyo bozalaka na souci ya koekipe babiro na bino kitoko lokola entrepreneur chef d'entreprise promoteur ya baekole to mpe institut yoka sangoe bamashine ya qualité supérieure olingaka kozwa yango ya bamarke lokola HP Dell Lenovo Samsung tope lisusu laptop ya fixe i7 i5 i3 yoka kimambangu noki na commune ya Mongafula l'église la loi de Jésus-Christ référence arrêt commune na terrain Tumba au commune au koti na kati école King Sam School aux
mobimba yo moko komona bimona meso kende lisusu mbangu na commune ya Kikambo précisément na magasin en face ya Agence Fika okomona école King Sam ezali okoti ozana yo mobimba yebake na bisika nyonso ba machine ezali bebo na ndenge ya kosakana te pe okopona yango selon choix na yo kasi tika toyebisa yo soki osombi 5 à 20 machine réduction ya tir ezali mpona yo mosombi ekipe babiro na yo na bamashine ya kalite yango nde ezali susi na biso na prix ya moke lisolo kaka kitoko okumbi machine na yo obongisi biro epesi yo mpe respect na valeur odondwi bandeko botika kolala ntango yango oyo bamashine ezali nanu bebo profite otolobaki te passage samedi na butu bakulu na bakende komenase mariage moko esamaki na commune ya Ngalie makuna na Delvo kasi population pe atiaki bango maboko babetamaki na ndenge ya kosakana te kino bakende kotika bango na susi ya tobola ndelema oyo ezali signé King Mac. Likambo ya sécurité na Kinshasa bondimela ngai bandeko eza lisusu kokipe te po bagarson tobengaka bakuluna bazali toujours komultiplier ba stratégie batiki kosala ba désordre na ba veni na moi to pe na butu kobotolaka batu biloko pe kokata baza ko continuer na ba matanga pe na mafeti batikali sima te ekamwisa bino te mokolo ya samedi na butu awa na commune Ngalie na Delvo botala tozali na kati ya fete ya mariage mbala moko batu basutuka boye 3 garçons bomoni bakoteli bango lokola ba invité na kati ya fete mais pour la batu mususu présence déjà ba garçons oyo indisposé ki batebele minute lokola ba mibali bazalaki wana baluki ba stratégie ba ko bwaka misu bonzo kande bazala bango bakuluna na ba machette oyo bomoni boye mama lokola pe bakinwa balala kalisusu te balobi to sila na bango ka wana bakuluna babetami ndeti kaka liwa ti bakende kobenga soldat oyo ayaki awawa ezalaki deja pasi kaka botande machete yango basimbi bagarso oyo bakokaki meme pa kozala maîtrise ya kotika bakuluna oyo basisa na bango ntina suka mama ezali mpe ba 19 te mingi nga moko libanda libanda nga mona nasa bandeko na nga mpo baya namoni ntie nakangisi basuki wana aye atemi azodonke gatuni odonke ote naluka mpe mama jili esa mama jili azalaka te ganti puito ba 3 oyo totala baye na bamashete bango misato comportement oyo ezali mabe bakonzi ya ville province ya Kinshasa esengeli boveye na yango population yebi lisusu ta kosala ndenge nini na feti boye kuluna na matanga kuluna na moi na butu suite na yango ekosuka ndenge nini surtout mingi bakuluna yango bazali koyeba mingi kaka na ba DJ oyo esengeli na bakolo fete na batu nyonso bavera makasi mingi soza na fete na butu benga ba agent de l'ordre ba surveiller pour makambo boye ekoma te esali mabe makasi passage voyager na ba pays ya rêve na yo grâce à agence de voyage moko babengisa ya agence commentaire King Mac. Ndeko na ngai ya Kinshasa tikana ya bisayo na masolo etali ba voyage na bino na étranger ezali lisusu eloko ya grave peo grâce ya agence moko kaka la plus crédible awa na République démocratique du Congo na kombo ya Sai Agence oyo efungoleli bino masolo olingaka kokende na ba pays étranger lokola Canada, États-Unis, ba pays Schengen, Turquie, Dubaï, Russie, Tunisie, Brésil, Maroc, Chypre, pe ba pays mususu bona raison nini études, conférences, soins médicaux, tourisme, yoga
nyonso olingi kokende passage ezali oblige moto akokangela yango aza te. Susi na yo esi tocomprendre ezali nde bapesa yo adresse sai agenci ezali na commune ya Kasavubu, référence rond-point Kipwanda topé en face ya banque Iba oza na yo mobimba ndeko keba na makelele ya wende kombo na masolo oyo ejuwaka na ngorol te yaka na agence de voyage sai agenci bakopetela yo masolo dada okovoyage na pete passage awa nde tolingi toseka na bino na rubrique phare ya bakingo kaka boyebi mbutu ya lelo. Die merci Mundele, je reste tau botonaki nini tolanda mbutu alaona na kanda kulupa na bango pali bukotona bato bakota mwa mke boy na sifeli na bino te na kanda na bino. Francophone Nzemba Franco Tinzia Madilu Franco Nzemba Nyo Yebia Franco Oye Baton Muke Nzemba Naita Oye Francophone Nzemba Nani Nzemba Nani Ya Franco Francophone Nzemba Lombo Tinzia Madilu Francophone Nzemba Luambo Francophone Nzemba Franco Tunzema Madilu Francophone Nzemba Madilu Pona nga francophone soit ekozala école ndeni ai ba école pona éducation pona bana mwana nyonso azala mayele école on batengisa ninga na français to nini ba école etengeme école ezali éducation pona mwana ayeba koloba français ayeba koloba minoko nyonso mabenga francophone bon pona nga wana soit pe na koloba francophone so pona biso sikoyo yo pona biso sikoyo francophone ezali bino ndesi na biso ba congolais na koloba francophone na koloba nini na part on a lobby wana deuxième question qu'on a koloba soit mégaphone soit au babelelaka député ye ya mwana président ye mais ce pona ngai na moni ezali école éducation ya bana mwana nyonso ayeba kozwa koluka polobi asunga bande asunga para na ye Francophone Nzemba Franco Tunzema Madilu Francophone botika koseka polo ba vérité francophone eza titre yoko bima na mboka na biso Francophone Nzemba Franco Tunzema Madilu francophone mais nata wana ezalaka ba koko na biso bato bakoko yeba biso na belenge boye toza trop da ba décalé toza na blé boza ba décalé boza ba fabigase ba ferré wana seconde monde yo komema ngai bisika nga nazokola nde yango wana monda wenge eza monde ya génération lokolo telemi boye eza monde na ngai te mais tokomoyo kwa ye na journal le parce que nde tomiyebi bato c'est que yo monde francophone ozala noté nga naza nano petit muke tala kaka ba niveau kolia nde ya muke nde ekolisa biso mbango francophone ezali Nzemba Franco to Nzemba Madilu francophone eza communauté moko boye tosangani mpo kozwa solution na kati ya mboka benga francophonie mpe bayeba francophone ezali bovandi francophone bato wana bayebula mpo bosangana mpo badélégation ya fanani babenga bafrancophone bosangana bosala nini boboma mboka bozwa compromis ya mboka soki mabe eza na kati ya mboka wana bozoyokana te comité international akotinda bato wana baya kotinda motu moko aya avandisa bino ateya bino ke eza boye bapolitisien bovanda na kimia bobongisa mboka na bino moko
francophone. Il y a une franco, tu es Madilu. Eza Madilu. Nze moni bien Madilu. Oyo ya francophone. Yimba muke. Neti nini neti nino lipan kupanda. Ah Mario. Yimba muke ba francophone. Yoko botela ngazua epa ezua lokuta epa ezua ya biloko lokuta ngana yango ikamwa muke sala ko biloko ya ndako na sumba. Yango nde francophone. Francophone. Il y a franco, tu es Madilu. Za Madilu. Tu es moni oyebi. Yemana nze mo Madilu. Za momoka ya Madilu. Oyo oyebi francophone. Olobaki nini mamu ye. Nzembo wana, na bizembo wana. Yango ya Madilu. Ya Madilu. Za sire. Na sa sire. Francophone. Ils ont dit franco, tu es Madilu. Francophone. Eza njembo ya franco te eza pe Madilu te francophone eza phony o ezotinga ba message. Phony ndengeni o belaka alo député yo aye benini. Te phony eza neti ba opérateur ko kokota na maison nae o kyoso wana poso swana ndeko na ata za musika okoti wana obengi eza pende mo ba appareil nde eza boye o bengi pende ko na bo sola nae. Obengi ndeko na francophone. Yango benga francophone. Francophone eza phony. Phony nde tinda message yango na obenga francophone. Ce téléphone pe ya francophone. Bon, téléphone pe za francophone po ezotinda message nyonso tu nyonso ekoloba makuna na musika yoyo kana pe a. Na bandaku boyoka ki bien makasi boyoka rapé mongo balobaka francophone kasi mingi batu bo comprendre ke bayebite botika to sabino que francophone ezali onyo so batu wana balobite kasi francophone ezali mutu e mesana koloba français babenga ka francophone ou bien pe na mboka moko balobaka mingi français ndebe benga ngo ndeti balobaka pays francophone do batu wana balobaka mingi français na bike bokangi boko bosa lisusu te ke francophone ezali ke onyo so bino boloba kité. Édition les lotos zaki na sengo makasi ya kosala ngo pona bino boy bake ezoki participation équipe rédactionnelle mobimba ya King Magero ngai Kamita Fatuma na zaki na sengo makasi ya kosala ngo pona bino na sima caméra Rais Moussa ndabenda kiso ba image bongo na montage Dieu merci Mundele Agno Mabengo toujours présent pona kosala bino musala kitoko bobe sambote na imoko le président Simo Ikamba oyo mayele otema moyen pour que musala oyo et continuer kakatina suka kaskara neto lobaka ozana posa baye bayo ba activité na yo beta porte na King Mag ba jeune baza ba osala musala kitoko makasi koleka kasi pona bino ba voisin na Kinshasa esi bokoma mbeya botelengani tolobi mikolo ezali kambo balance keba obima trop léger King Magoyo nde makambu Rais Moussa passager bomoko ya mboka bomoko ya mboka mboka esengeli ezala malamu yaya bato mingi wana kongo kolia na pasi yaya kelasi ya bana kutu na pasi yaya kokunde bembe kutu na pasi yaya yango bomoko ya mboka eye po etalisa bino makambo nyonso ezokoleka na mboka bomoko ya mboka tozala bomoko ya mboka peuple azonyokwama tozala nde bomoko peuple azosufrir tozala nde bomoko ozala posa ya kolia soso bapesi yo nde matembela bafonctionnaire basapato ekomi lokola monoko ya ngando tika tozala bomoko na mboka bomoko tala tuyeba yango ntango yo oza konyokola peuple
uyebaka ke peuple wana ozonyokama oza kunyokola ye nde nzambe atinda aza kusufriri lobi bukukimina wapi ha bomoko ya mboka bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka